Yango to lobi ke nzambe batindaka yete oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango. Nazomona mingi poison ezoko rege mikolo yo. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandi lobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Croyez-moi que c'est toujours moi, la vôtre, la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Mokwa, dans cette émission Table Sainte, une émission qui réunit les hommes de Dieu, les enfants de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Je vous dis que ma bien Pitou ensemble, toujours avec mes invités de ces derniers temps. Vous savez que vous êtes richement bénis de la part du Seigneur, bien sûr, aussi. Car la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cette bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. Avec Papa Luanga, Mabeko Zalate, parce qu'avec lui, c'est la connaissance. Et ces derniers temps, je l'appelle Aigle. Aigle, donc à mon musique, à mon pellicolo. Je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après. Derrière la caméra, je signale que c'est Alpha. Alpha, accompagné avec ses grandes équipes de messieurs Jancy. Jancy, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Merci pour ton assistance. Balancez-nous ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Katela, 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 allez, Katela, 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 Yambalo ya taba pasika bakokata, allez, Katela, 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 Yambalo ya kama ministra bakokata Nosaka mafoti Katela, Katela, Katela Nosaka mafoti Aso malade, Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, Katela. Allez, tikela Katela. S'il vous plaît, Katela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Mabe ya nzambe eza wapi mbaya Mungu iko wapi bengelanga batu bakota parce que bo sepela ndeka bo sepela ka public et oganga ou parce que ici c'est la connaissance
Et vous savez, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons la vérité et la vérité, il y a rien à savoir. Pour parler, on ne parle pas parce que tu as envie de parler, parce que tu veux parler, non. Mais lorsque tu parles, il faut avoir la connaissance. Sinon, tu risquerais de parler pour ne rien dire. Je disais que mon invité spécial, c'est Monsieur Luanga, Papa Luanga, le fils de Papa Simo Kimbangu Kiangani. C'est-à-dire, cela veut dire tout simplement, moi, na Papa Simo Kimbangu Kiangani, il y a 4, il y a un Kamba Pea Kichasa, Papa Gilabala, le sako à toi, bana nyonso to balingaka, le sako mokondi, bazobina ona bandako, le sako à vous, Nikab, ma sœur de tout le temps, de chaque instant. Maman Betty Kokela depuis les États-Unis, je t'aime beaucoup. Je regarde Monsieur Luanga, Papa Luanga, Ndeko Luanga, Mbote. Mbote, maman, le sako mokondi. Bonne santé. Santé kimi ezali, ndenge boko mona, kolongono ezali na nzoto, nzoto ya makasi. Kimi ape eza, je pense, na mabota mabino, et puis na équipe mobimba oyo ya média et na baope bakola na biso na musika pe na pembeni. Ya moto banda isengeto beta code, on est compagnie longue ko sepelisa mingi bana papa au baza partout dans le monde entier ba kolandanga ba kimbangiste oye donc na ba commentaire na bazo sakaka oye na banda ko ndi baza besi balobi bana papa simo kimbangu kiangani oye to beta code protocole hein okombo tata pe ya mwana ya mwana mosanto. Voilà, na banda ko sepeli Papa Luanga. Est-ce que au Santa Calais ba benga yo mwana papa Simo Kimbangu Kiangani o se papa benga mondimi na ye topé musali na ye? Bien sûr. Eza lokola aucune immigration. Faut ba tout na o timboka nini présenter passeport na onde ba yebi identité na yo ezali congomani. Dans ce ba benga congolais. Na mona ma bête. Parce que c'est identité nanga. Tandis que so bengi ngai français ou belge, il faut attendre 3 fois. Non, moi je suis pas français. Donc, ils ont une fierté, ils ont une bongo. Moi, mosali to penia moto yo benga kanzambe, penia papa Simo Kimbangu Kiangani. Penia papa Simo Kimbangu Kiangani. Moi mosali to pe. Ngana zali ekela munai. To akeli ngai. Na forme na ye atienga yi na lolenge ya lingelinga nazalela donc ngande nazalaka boye na oselo ko moko mutu moko te na monde alingaka busol kolekanga Papa Simo Kimbangu mutu alingaka ye kolekanga azate donc makambo na biso wana ezamba na ngai na Papa Simo Kimbangu mutu alingaka ye kolekanga na monde ate. Sa divinité yave nzambi pour tout le monde yave etike mission kimia donc ça dit au moins na fandi boy nangai que moi sinalinga ke koleka yo te mais na bi boy banda ni balinga ke koleka na lobi boy Papa Simo Kimbangu okolinga na misala Papa Simo Kimbangu papa diange ndakuntima moi parenthèse alobi bino bokandi soki mabibi Maman na bino, maman fumo alongo, abotaki bino nyonso nde bovandi na centre d'ake na mokili mobimba diaspora bato tout bolandanga. Benga ba benge monstre. Il a fallu que maman Fifi Luyola abotama na maman Thérèse. Il a fallu que maman tel abotama bo. Parce que elle a kisa que nga nazali nzambe. Mais bino tout bosa banana après vané papa diange ndakuntima même ngai tozaka na bande ko belé so natangi ba kombo to leke belé auto wela Papa Simo Kimbangu grand boussole soka tiki na ba papa Douda les fondateurs to wela Adamas Papa Doudou Papa Doudou tout nae na ça dit ezara soki bilo po biso to zela surtout jour na soki via la mfumbwa na makaya bubata nzombo en tout cas so nga ekutinga na kamba et les kate tozela parce que so veza so so ive à 6 dame au moins toi na détente
omweke to abana Là, ça, là, on va banner. bana et puis nena zaboye ceux toza na mbanza bébé bébé donc ntongo na kei mama lambi déjeuner akalingi maki akusha wa donc so tendenga na déjeuner na kamba te to agate te bobolingo wana pe un moko pe mama fa dimnaka to yebi ke mama linga biso mais vraiment même eleki Voilà, pour ça, en tout cas, il y a un kamba. te nazo biso ke même yo mukolo ko makambo ke bite ngana omela kusha maki ya 10 cm tantôt yo 20 donc ça dit pour l'action que mais non expliquer donc biso nyonso toza bana papa. Merci, ba salutation na ngai pa na yemei ngala ba ka yemei. Donc tika bat babingo busol, tika bat babingo nzambe, tika bat babinga yo mais ba biso yo bano papa Simon Kimbangu kianga na ya. Papa Simon Kimbangu ya 1921 lobaki ezaka papa kianga ezaka papa Simon Kimbangu ba ni bazali banda ba oya nga bana la kanga phrase wana donc Kimbangu c'est moto bangisanga biso tout toi na biso ka ndimo toi même identité ndimo ka merci papa Luanga baleleki na émission to ça qui a le bosso ya yambo olobaki ne longo moko vraiment est choqué ba Kimbangista misusu ba yebi singai yebisa ye adoser ba bangela kio mais nande kaka mikolo pe na kolandela busol na obengaka to pe yemei na ngandenge na bengaka azana kin alobi maloba moko esali neti répétition ya makambo oyo olobaki esali neti a confirmer makambo oyo olobaki pamba te bato bamonaka kaka nkamba Jérusalem mboka moko esantu donc mabe ezalaka te jinga papa bato ka ya malamu na Kimbangista moto mabe aza te donc soki ka bootaka basi nyonso balata bakitambala maputa tina se otaka bapapa nyonso to veste elateli moko ya kitoko lokola biso na l'église de réveil te taille basi ekotaka nango nyonso ekotaka nango olobaki kuna mpenza lokola nzambe avandi kuna makambo eza bien mais ntango papa yo kobimisa wana monoko na ye yema alobi ke poison ekoti na kati ya kimbangisme eka constate atuni question moko abi boloba na ye soki nini eya atuni des questions bolingi nini entre les deux papa Luanga esali ondeli mpo nga na bangelaki yo kimona meso sa divinité yave nzambe mpungu tulendo sa divinité yave bango bazokanisa kimona meso wana nde kolia komela nzokande eza na dimension mosusu spirituelle merci kimona meso bizaleli ya moto nyonso ekoyebana ça va olobi nini sikoyo tata yango tolobi ke nzambe batindaka ye te oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango nazomona mingi poison eza korene mikolo oyo oui yango wana bayebiso ta mosala osalaka pozonaka bato kimona meso voilà yo lingi la yo sobi kimona meso Yahweh réponse na biso ezali ete nzambe batindaka ye te oyo yo obongisa na bilaka na yo kokisa yango po soki biso tosengi na bonzoto ete ekokani na posa na yo te tobetisi yo libaku po ya misato kolo yesu aza na nzela aya kosukisa makambo nyonso yango wana tozoloba ete tobongama ayaki mbala liboso aye mbala mibale ya misato ezali bizaleli ya moto na moto ekosala nini mona na polele yango wana mateyi ya molimo oyo toluti kolia sikoyo Matthieu akomaki awa bonzoto eleki mingi molimo ekomi moke yango moke nzambe apesi biso mokolo ya lelo yango wana tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen amen kimbangisme ye
tosepeli te. Elakisi makambo ezali koya tobongama. Toyamba maloba mosantu basekre ya likolo na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata, ya mwana, molimo santu. Kombo ya tata, ya mwana, molimo santu. Kimbangizi moyi. Kimbangizi moyi. Kimbangizi moyi. Kamba oyi. Kamba oyi. Kamba oyi. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Eunoi. Embazie. Bilongo ya kulwe. Yangalala. Esengobe esengote. Kiese voga kiese kwe. Tsai voga tsai kwe. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tolandi matei na biso. Tobomba, tosalela pom koloana tobika. Matei oyo toyoki bile ya molimo. Nzoto pe eliaka. Molimo pe aliaka. Pesi biso makasi. Kolakisike biso tozali bana mapamboli. Ndenge tolandi nzela oyo. Bamindele batunaka tata Simon Kimbangu. Kikolo Yesu akozonga. Na lonzoto nini akoya nango. Tata Kimbangu alobaki nini? Loposo mwindo. Kozonga ya nkolo Yesu na lonzoto ya loposo mwindo. Kikolo Yesu akozonga. Na lonzoto nini akoya nango. Tata Kimbangu alobaki nini? Loposo mwindo. Kozonga ya nkolo Yesu na lonzoto ya loposo mwindo. Kuna na bayuda atongaki te. Awa na biso atongi Yerusalemi yango wana. Ezali mapamboli na biso. Ndenge kozonga ya nkolo Yesu mbala mibale na loposo mwindo. Zwaki pe ba témoignage mingi ezala bango bamindele. Pape balobaka ke Jésus aza moto mwindo. Alors, ayaka mbala liboso, aye mbala mibale, ya misato ezali bi ezali te. Ya misato kozala na ndenge nini. Oyo ezali ke akoya kosambisa bato.
wana nde kozala makasi, wana nde kozala mpe ya suka. Mokili kosamba me eza mokili te, ezali banani biso bato nde tokosamba. Yango nalobi matei na biso tolandi yango mpona kolakse te bonzoto ezala moke. Tobanda kosalela na molimo mpo tobika. Mokili eza ya kobeba, mokili ekoma na mpasi, biso na biso kaka. Yango wana nde kozala biso mpasi. Mpona bongo changement efo ezala. Soki papa azalaki koloba ntubela mpo Nzambe alimbisa yo. Makasi akolimbisa bia akolimbisa te, akolimbisa. Eza mpe na Bible ke akolimbisa. Me soki balobi tika libela, oyo ezali na biso ntango kolimbisi tozali nango. Epe ntango nkolo Yesu akoya, ndenge balobi na biso bomoi ya seko. Elakisi ke meme okufi soki osalelaki Nzambe na bosolo, liwa ezali ya kati na yo te, seko ezali. Tozali boye bapaster soki amoni moto akufi, otya nzoto na mabele, oyo wana basalelaka bati yo na maboko ya Tata Nzambe. Ntango liseko ekoya, olamoki mbala moko. Motuna moko natunaki na baraza, oyo esalaki pasi na bato. Kimwema meso obie laiswa. Bino gopo nini? Kimwema meso kimwema meso laisine. Omona na miso. Soki Nzambe alakisi position na yo nyonso ndenge ozalaka, ondimi na yo mpe ondimi te. Bokondima kaka kimona meso eza na tata. Kinshasa ye Nzambe batindaka ye te ndenge bobongisa na bilaka na bino. Po ete komona kimona meso ese tozali kobongama. Mabaku mikolo nyonso sikoyo ozokufa na miso Mama mweloye topesa ba mama na bisombote ya lokumu na kombo misatu ya bule, o kombo ya tata ya mwana molimo sana inopote fakimizi
kopesa bapapa na biso mbote ya tata ya mwana Molimo Sante. Merci bapapa bokoki kofanda. Tokomi na somité ya église Kimbangis. Papa Simon Kimbangu Kendani, oye! Papa Simon Kimbangu Kendani, oye! Ya sole yebani ke boyaki. Sika to bongisa maboko. To pesa nzambe na biso mbote ya lokumu pe sengo. E yoka na kino na nkamba Yerusalemu ya sika. Wala ya malala na bishatongo. Kinsamu. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Pour nous tous les grands boussoles, au moni maman solo kotika la solo. Soko kosi, on le quitte ba okanga yo. Ba okanga pa mbate lo kute ye banaka. Papa Simon Kimbangu oyo tote ko détailler na pesa ki ba profondeur na nyonso o yazali nde to ko monela ye. Mais o bato ba ko kanga ezali lumière. Soka yé na vie na yo, arrêt. Il faut éclairer, arrêt. Et puis na osenga na bato boy.
bokanga bakimbangiste tout na bilamba wazolo bazamona papa Simon Kimbangu alaksa misala na ye oyeba mona papa Simon Kimbangu na comportement oyeba mona papa Simon Kimbangu na esaleli na ezaleli na misala na ye mais na maloba te oyeba mona papa Simon Kimbangu. Donc tant biso to lobaka elingo lobate ke to aba santo non, c'est que toza ko pesa oyo to mon évangile selon l'oranga, c'est que o ngana moni pambate to landaka pe bambuta na biso o ba tamboki na ba papa fumalongo to talaka pe ba misala o ba papa na biso ba boti biso ba sala ki ba papa Luyola, ba papa Ndombasi, ba papa Dokolo, ba papa Kisombe, parce que basa ba bibliothèque yango ce que ça ko kokanisa to pesa ka moi makanisi par rapport à expérience professionnelle au toujours mona. Oui effectivement ngana lia poison oui oyo ki omoko wana za papa nanga. Mais selon yo le ko lozali chercheur vraiment indépendant ndanga tout nanano papa soko moni papa na kati ndako a lobby penza alongwe abombi yango susta lobby yango mata penda batno surtout ba yoka et loba mais comme na ba matoyi na biso to zana no penza to oya to na libanda et bomba misute bande ko balanda vidéo ane zate utina mnona nga bolanda yemei a lobby yango que bientôt la frappe ezoya utila ba poison zama mabe landa yango ibongo tozonga. Merci ndekolanga soki papa yemei a lobby yango. Selon yo, est-ce que alobiango po est comme lié pour même nous amener l'écolo ça n'a pas mais kaki hein? Est-ce que ça fait un bateau peut balukape ko boma yeme ba boma ipenza ba sili ça y est ba liaye na ndenge yo lia kaete donc ba lia na ndenge bien quoi. Est-ce qu'il y a un bateau ba mekakaye ba tila pe ba poison balukape ba salema be omoni na conteste papa Simon Kimbangu azwaka congolais kimbangiste azwaka angolais kimbangiste azwaka noir nyonso kimbangiste regret à papa ezali boy biso bato mwindu lelo c'est pas dit kaka na kati ya eyamba kimbangiste omwende nga na vandaka na plateau omwende na vandi awa naza ko s'engager église kimbangiste te. Moi je suis Jos Lohanga Konga chercheur artiste, archéologue, peu n'importe à Bibenge, Benga, mais congolais on a vendu. Tout ça qu'on peut ça, lumière sur tous les plans où ils allaient. Sautant au papa, Azali papa ya baki mbangiste. Tandis que na webiso bomo na 4 églises qui mbangiste. Toyebi grandeur à papa Simon Kimbangu kiangandi. Non. Mais oui. Chaque jour sa divinité a grand bosol. Toyebi grandeur na été. Ngam na lobi angote banda ban voilà. Il a fallu ba belge batia photo papa qui soloké na misé terre virin que Dieu le père mais na misé o ya biso o ya la kele mabe o yo première dame Korea ko pesa biso batongela biso yo sans pourtant biso moko toyebi ata tina même ya arte to tia même pas photo papa Simon Kimbangu nde bobenga ya liputa l'ingratitude na hiérarchie ya l'état reconnaissance à papa Simon Kimbangu ezarate ni en Kamba dans tous les 3 Congo officiellement ndé ngana ba président makinda kuna te nazo ebiso loko na okende parce que na komi ko luka mingi ko za la brit parce que na banki te likambanze melu kanzela soko moni sikoyo sa divinité papa Simon Kimbangu était que père ya humanité a telemi atuni kaka kimbangiste te boyo catholique olandanga boyo musulman boyo mto sambela te e bongo yo boyo biso nyoso toza bana na yete congolais lelo oyo valeur ezali souté to bomana entre nous to sala babilo o mobo etina ba famille nazo soku tu une église kimbangiste ko oko pe mata mo bien yanga na ba famille za grave ba massacre ba poison ba trahison mutu awuti vraiment mikili aye kota la famille na ye awa ba empoisonné akufi ngana père de ba très cher na ngaka le même année on a non pe na choc sur ça pour moi na tanga ba kombo ezate voyez un peu na ba famille
na ba église na parlons même pour mona make boka ngote pasteur boya zalaka boye ba poisonnaki ba bomaki so père amonyango eleki mabe mateli. Moi je parle pas kaka na kimbangiste na église parce que sinon baki que papa Simon Kimbangu aza religieux té to macha na dimension humain voyez un peu sikoyo ezana nzembo moko yemba maka et pas na bisoto makambolo ba maka dans l'église kimbangiste la iswa ekoya la iswa ezali pongi à 3 jours le lenge bakoko na biso balobaka bakoko na biso banani tata kisolokeli nzambi tata diangenda kuntima molimo santo tata dialungana kiangani yisu to la pongi à 3 jours po nzambe akabola bato mabe na batu ya malamu sikoyo nzambe ye moko ntalobaka eloko wana ayeko tuna lobi boye na laiswa na likambo ngo mona na polele boye ebima na poisa mutu na nga na betela kyongo no omo pesinga raison na mise toto sala mise ben manani babundisa ki mise eza biso ba congolais. Est-ce que tu penses que kaka Kimbangi soit dans la église Kimbangi c'est ndaro bundisa non? Parce que l'église Kimbangi ça appartient à qui? Na biso ba Kongomani. Na biso ba Bantu. Et c'est là qu'on a biso ba Bantu. OK. Voilà. Donc c'est que nzambe siko lobi te mabeleki. Lokwa na ina kata likambo nanga. Il faut pour tuna mutu amonana na misala ndenga obike ngala lingaka papa Simon Kimbangu koleka batu nyonso wana eza ngai so yo moni eza bongo te obi anga pe na lingaka yo koleka yo otepe misala nde ila sala ka compétition motuna nzambe na biso penza ya solo ye mai alobi makambo wana na biso batu pour constater que ekomeli epe olingi lipal olingi kopot olingi mosala bona nini Ala yangalala bango bazokanisa kimona meso wana nde kolia komela nzoka nde eza na dimension mosusu spirituelle. Merci kimona meso bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. olobeli sikoyo tata yango tolobi ke nzambe batindaka ye te oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango. nazomona mingi poison eza korege mikolo yo. Oui, yango wana bayebiso te mosala osalaka posonaka bato kimona meso. Voilà. yo lingi layi sobi kimona meso. Yahweh réponse na biso ezali ete nzambe batindaka ye te oyo yo obongisa na bilaka na yo kokisa yango po soki biso tosengi na bonzoto ete ekokani na posa na yo te tobetisi yo libaku po ya misato kolo yesu aza na nzela aya kosukisa makambo nyonso yango wana tozoloba ete tobongama ayaki mbala liboso aye mbala mibale ya misato ezali bizaleli ya moto na moto ekosala nini omona na polele yango wana mate ya molimo oyo toluti kolia sikoyo Matthieu akomaki yango bonzoto eleki mingi molimo ekomi moke
yango moke nzambe apesi biso mokolo ya lelo yango wana tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. Amen. Kimbangismo ye. Tosepeli te. Elakisi makambo ezali koya tobongama. Toyamba maloba mosantu. Basekre ya likolo na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata. Ya mwana. Molimo santu. Kombo ya tata. Ya mwana. Molimo santu. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Eunoi, Embazie, Bilongo Yakuloe, Yangalala, Esengobe Esengote, Kiesevoga Kiesekoe, Tsai Voga Tsai Koe, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tolandi matei na biso. Tobomba, tosalela pom koloana tobika. Matei oyo toyoki bile ya molimo. Nzoto pe eliaka. Molimo pe aliaka. Pesi biso makasi. Kolakisike biso tozali bana mapamboli ndenge tolandi nzela oyo. Bamindele batunaka tata Simon Kimbangu. Kikolo Yesu akozonga. Nalo nzoto nini akoya nango? Tata Kimbangu alobaki nini? Loposo mwindo. Kozonga ya nkolo Yesu na lonzoto ya loposo mwindo. Kikolo Yesu akozonga. Na lonzoto nini akoya nango? Tata Kimbangu alobaki nini? Loposo mwindo. Kozonga ya nkolo Yesu na lonzoto ya loposo mwindo. Kuna na bayuda atongaki te. Awa na biso atongi Yerusalemi yango wana. Ezali mapamboli na biso. Ndenge kozonga ya nkolo Yesu mbala mibale na loposo mwindo. Zwaki pe ba témoignage mingi ezala bango bamindele. Pape balobaka ke Jésus aza moto mwindo. Alors, ayaka mbala liboso, aye mbala mibale, ya misato ezali te.
ya misato kozala na ndenge nini oyo ezali ke akoya kosambisa bato wana nde kozala makasi wana nde kozala mpe ya suka mokili kosamba me eza mokili te ezali banane biso bato nde tokosamba yango nalobi matei na biso tolandi yango mpona kolakise te bonzoto ezala moke tobanda kosalela na molimo mpo tobika mokili eza ya kobeba mokili ekoma na mpasi biso na biso kaka yango wana nde kozala biso mpasi mpona bongo changement efo ezala soki papa azalaki koloba ntubela mpo nzambe alimbisa yo makasi akolimbisa bia akolimbisa te akolimbisa eza mpe na bible ke akolimbisa me soki balobi tika libela oyo ezali na biso ntango kolimbisi tozali nango epe ntango nkolo yesu akoya ndenge balobi na biso bomoi ya seko elakisi ke meme okufi soki osalelaki nzambe na bosolo liwa ezali ya kati na yo te seko ezali tozali boye bapaster soki amoni moto akufi otya nzoto na mabele oyo wana basalelaka bati yo na maboko ya tata nzambe ntango liseko ekoya olamoki mbala moko motuna moko natunaki na baraza oyo esalaki pasi na bato kimwema meso obie laiswa bino bopo nini kimwema meso kimwema meso elakisi nini omona na miso soki nzambe alakisi position na yo nyonso ndenge ozalaka ondimi na yo mpe ondimi te bokondima kaka kimona meso eza na tata Kinshasa ye nzambe batindaka ye te ndenge bobongisa na bilaka na bino po ete komona kimona meso ese tozali kobongama mabaku mikolo nyonso sikoyo ozokufa na miso Nzambe kimbangu okumisama Nzambe mosusu seka fukane Mama mweloye topesa ba mama na bisombote ya lokomo na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana
Molimo San. Inompate. Fakimisi. Vraiment na approche. Papa Dialungana, azoya mariage. Ya père na biso papa Ndombasi. Si je m'abuse comme na Kemba accident, ba piégé. Nzambe ba mekaka ete. Aolakisa bino force na ye. Mutu ke nie fuka mike ami bimisi apanzani mutu bongwe komonana ami bongisi si malamusi batutu bazaki na botangelanga na monde banani basala biloko na s'il vous plaît nani oyo moni weza miracle teza mutu akufi ami lamusi si malamusi bazaki na ye différence vous verrez la différence entre bao bazo salela nzambe na bao basala kaete c'est ça la différence mais ya lobité pona ye yazali na corps au biso tozomona oui mais so kutu ba éliminer ba ko éliminer bango te et bongo bonisko azali na double énergie alobi po na biso alobi malheur na bino parce que na ye pa na bino na vandi na bino papa diangenda alobi to vandi na bino to lié na bino mais bo comprendre biso te c'est que banzambe to nzambe akomi na idée nini selonga mutu mwindu to mutu congolais to kimbangiste a comprendre tant autres allez comme temps ya ye po bika ndenge imami na kanda ndombe tutika likolo pamba te comment ça ignorant ti le passé mambo na obimisa ah même na haute diplomatie ba yebi yango te c'est pas dinga pe na yeba kyango na zongo pas boussole pour na senga kenzela permettre na bimisa bilo mosusu a question là mais bien sûr tika to kimaka kambango ndekolo wanga tolo basiko makambo eza pende ya mozindo polo vite yeme ya pesa ki onjela obimisa makambo nyonso na mokolo lelo to kosala émission mais ya moto sala émission honoraki biso osengaki biso to accompagner yo na ambassade to pe na epai ambassadeur ya Angola Congo Kinshasa Congo Brazza Congo Brazzaville mboka bobe moko lolenge boko démontrer biso ces derniers temps lobela biso nano bokota ki me biso totikala kiwana libanda tokutala ndenge bokosolola na mokonzi ambassadeur ya Angola kala mingi ta bakozana anniversaire ya indépendance na bango bobeti masoloni. Merci d'abord na pesibino merci na patience na bino pendant plusieurs heures ozaki prévité na bino omoni tango musali zo salama quand même to accompagner rapé yango bomona kinga na hauteur sala conférence monene na Angola avant na kende nazalaki na clôture ya centenaire ambassadeur accrédité ya Angola na République démocratique du Congo c'est un grand professeur c'est un grand docteur c'est un grand chercheur aza moko ya bana papa Simo Kimbangu ayaki ba discours asalaki ezalaki tellement fort mais na pesa ki tableau monene o bomona ki na Expo Dubai ya on a utaki na Angola et continue na présence au soir ki na président ya Bakinga président Joao Lorenzo le 14 avant prêter serment c'était vraiment signe moko na appui na yep na retour do moni mokolo lelo gouvernement angolais balobi te tondimi makambo oyo artiste lohanga itake mwana ndako parce que nga naza angolais naza brazzavillois nazali congolais partout esika o babantu baza ezamboka nanga moi je suis pas congolais à RDC tout simplement naza sénégalais naza ivoirien naza camerounais naza nigérien ezamboka ya bakoko nanga parce que tozali tata moko mama moko to uti kuna ezakaka immigration na tangu ba capitaliste balingi siko ba kabola mboka na biso na ba intérêt na bango personnel nde omoni que lelo tozo benga Congo Angola kono voyez un peu alors pour défendre des intérêts mboka wana le gouvernement balobité donc on a fait indépendance ezali et que sa divinité a payé opportunité andimi et que encore une fois centre de recherche d'art Kimbangu est présenté un grand événement et accompagné
journée ya indépendance ya Angola awa na RDC bien sûr na autorisation wana yango bomoni toyaki na lutombo sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Voyez pourquoi papa le barato sa l'état appuie na ye na ba l'état appuie na ye na humanité sans pourtant totanga ba aide ba blo mususu yango ba bi ba ye ba nzambe na sini wana nde bomoni tozaki na bino tozui tambula ya ko solola ko sama mususu peut-être to dévoiler ngo lobby oyo koya mais oyo to dévoiler sikoyo les 11 tozala wana na résidence ya ambassadeur accrédité Angola ici na RDC et tous les diplomates ils ont fait à monene oyo tokoteka lokumu le kimbangisme devant tous les ambassadeurs ya mokili mobimba bazala wana. Alors allez-y comprendre comment le kimbangisme était dans la même soirée. Je vous promets que Ozalawana pour couvrir l'événement, on a yomo tout ambassadeur des États-Unis, il y a Chine, il y a Boye, on va poser des questions. Pourquoi on comprend le kimbangisme? Pourquoi Papa Simon Kimbangu? Biso tozo ça la rôle kaka à travers art, à travers la philosophie, à travers l'archéologie qu'on a sa preuve, il y a Makambo. Ce qui c'est quoi le gouvernement? Et bengisi eloko wana endimi eloko wana allez-y comprendre que l'ambassadeur aza moto mokete azali loko la président de la République awana kati ya kilo non seulement qui est ambassadeur mais ezaki aussi na collaboration ya mbula matadi to l'état congolais pour yebaki entretien to audience munene oyo ya travail toti kosala voilà koko bima mari zubiso temps vous avez patienté. Mais est-ce que ça na lisolo moko boy sepeli sio na kosolola na mokonzi na sepeli makasi pambate application est direct ya kolobaki omoni makambo elekaki na clôture en centenaire oyo to sala na Angola gouvernement angolais ezui motindo ya kotia le kimbangisme siège na yango place pour moi ezali reconnaissance tant dans le kamba non c'est-à-dire na ba patrimoine historique nyonso pambate nzamba tambola mana désordre té Dieu n'est pas un démocrate bato baroya osala tonatonia o alobi boya il faut encadrement historique ezala parce que tout na inga na question elekaki wana tozolo baboy ba bengi boy ni les aboy même différence ni ezalaka entre église de réveil na kimbangisme oyano la kiango pe na ngoma makaste meto solo ngona ambassadeur yo zalaki te différence ezanini église to bengi on peut document mais eza système peut uta likolo nzebo mo e mama pa na église kimbangi se balobi nzamba sutu kisi bato esi bato nzamba kitina se longo na banzelu baye kotonga lingomba suka omokili mokonzi ye mokonzambe bandimina yende banzelu baye kotonga lingomba suka omokili. Donc soko moninga na olela silo nzambe eza regret parce que biso ba kimbangi se photos à modèle un kimbangi ça angelou il faut ça kana d soka za angelou nzambe te a raté mbala moko aza oya satana okopone siko bande ba kita mitema ese ko pesa mposa poteto to miyeba parce que oza lingomba te nzamba za ina copie na ye likolo atali likolo zo be babi nazo kita akiti na banzelu na ye baye ko tonga lingomba ya suka oza lingomba suka apa lingomba oyo tika lo sala mati avant lingomba o lingomba ezalaka te o ezalaka nzaki ba système ya impérialisme ba bomba ke kindoki bokoko na bango na se ya makambo wana o babenga ki biyamba preuve tango yaki awa na kobeta ngona diplomatie yaki po esalani po ya liene biso eboma écoloniser ekata maboko et piller tilelo eza na pays moko te ya occident et sali développement tozala coloniser mais tozala ka occuper mais nzaba tali tonyoka mi bakati biso maboko 4400 ans 4400 ans il y a souffrance et esclavagisme ça compter aliénation ça compter mondialisation ça compter pédophilie ça compter qui gay ça compter kuluna hein ça compter dans tous les scénarios wana ndenzabo habité na kita na banzelu nanga na kotala lingomba ya suka ya mokili na sangisa bato baloba liloba be moko na sauver l'humanité c'est ça l'église qui mbangise olobeli sikoyo tata yango tolobi ke nzambe batindaka ye te oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango nazomona mingi poison eza korene mikolo yo oui yango wana
bayebiso ta mosala osalaka pozonaka bato kimona meso. Voilà. Yo lingi na yo sobi kimona meso. Yahweh, réponse na biso ezali ete Nzambe batindaka ye te. Oyo yo bongisa na bilaka na yo kokisa yango. Po soki biso tosengi na bonzoto ete kokani na posa na yo te, tobeti so libaku. Po ya misato kolo Yesu aza na nzela. Aya kosukisa makambo nyonso. Yango wana tozoloba ete tobongama. Ayaki mbala liboso, aye mbala mibale ya misato ezali. Bizaleli ya moto na moto. Ekosala nini? Mona na polele. Yango wana mate ya molimo otoluti kolia sikoyo. Matthieu akomaki yango. Bonzoto eleki mingi. Molimo ekomi moke. Yango moke Nzambe apesi biso mokolo haleluya yango wana tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Kimbangismo ye. Tosepeli te. Elakisi makambo ezali koya tobongama. Toyamba maloba mosantu. Basekre ya likolo na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata. Ya mwana. Molimo santu. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent
l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Merci Papa Luanga, Lokolo Zali, homme d'art, homme où il y a tout. On comprend les différences. Voilà. Tandis que quand vous parlez, et si on appelle si rebelle, tout ça, ils ont des systèmes où il y a ligné et est-ce que vous avez bisonini? Vous devez comprendre que non, où il y a biso yango, mais c'est avec le temps. Yango moni, ko bongi sa bizaleli, ko la sa biso la iso zaye ko humela, mais ko mona na napolele c'est très bien pour être likambo e katana. Il y a solo tikanga na tuna motuna pambate ba mindele baye ko konza ba africain ba kiti pona ko kabola Afrique lokola gâteau ba kiti na mission na bango na kati na Afrique wana bongo Papa Simon Kimbangu ya 1921 a telemi pona ko défendre moto moindo mais ya ko kamwa ezate mindele bayaki na mission pe ba réussi kozonga pena susu sima mwa musika to mona ke mindele azaki na vision ya kokonza pe kokozala likolo ya moto moindo a keiti kokitisa moto moindo ko changer histoire ndenge bokolobaka admitie likolo abongolisi makambo nyonso to afandi na ngwende na ye kino lelo ata bokoloba ete Papa Simon Kimbangu ayaki papa sa indépendance mais to mona kaka moto moindo azaka ya kofuka maliboso ya mundele community konyo kwa mamungo moderniser mais boni Papa Simon Kimbangu azongi lisusu na lolenge to yebi histoire mais akokoka kaka te kofuka misa mondele nzoka ne mondele aza nzambe te ayi afuka misi moto moindo a imposer makambo na epe fandi to fukami to komotalela kino lelo bakambi na biso miso na bango kaka libanda mais Papa Simon Kimbangu bokoloba ki aza nzambe na Congo kino lelo asobetela biso kama masolo ke moto moindo akozonga na esika na ye ekomi lokola ba histoire tolembi pona nini Papa Simon Kimbangu kiangani akoki ko renverser si c'est comme un effet ndenge ezalaki yango moni extrait ya vidéo tu vois. En fait nzamba ça na problème té problème ezande biso ba humain on n'arrive pas ya ko saisir ya ko comprendre temps ozo pesa mbela biso na ko biso eloko moko boy est-ce que ba politicien ba to maele ba combattant ba nyonso ba olanda ba religieux ba professeur ba yeba ke mboka na biso ezaki colonie ya ba américain et tikala ozala jamais ba belge na lolengeni sur le plan diplomatique et l'occupation parce que avant tout défendre mboka na yo il faut ba vrai sens à histoire je parle pas histoire comme même la Google ou batangisi na Livanium ou batangisi na Ipeni non Stanley koyeba Congo na profondeur nango azongi na Royaume-Uni aux allélo Angleterre et consort baboyi ko accepter démarche naie découverte naie à les États-Unis parce que non bunda bitumba tango bondi a continuer système comme na double nationalité à coopérer schéma na ba américain et c'est pour cela vous avez vu que tango Stanley aye ko occuper donc ko côte encore et l'exploration awa na République démocratique du Congo ba pesa ke schéma aeba source ya Nil et banda wapi en Nil ezali fondement source ya connaissance place ici on s'est bimi Nil et amai place epesi biloko naissance ya nyonso sala bandangwa kiti Nil ayo comprendre na Nil ndenga zoya amoni ba peuple amoni ba tribu amoni ba ethnique à comprendre ndenge nini s'il faut dominer l'Afrique il faut côté na motema ya Nil Nil obomona en Égypte wana et banda et peut quitter en Égypte azongi l'Amérique est acceptée ndomoni coopération et salamaka entre l'Angleterre et l'Amérique lokola royaume ezaki lokomoko l'Angleterre et puis si cousin a géré comme un émissaire comme un commissionnaire autobengi Léopold pour à la place à géopolitique donc place moko boy et aux à l'intérêt impérialiste mais sous-dominé na Amérique lokola Amérique azaki envie à ba colonisation te na pesa ki loko la Belgique et la qui ça masque
Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pe